Baba kasiwa vale kwa bitana ba. Kimbagizi Moi. Kimbagizi Moi. Kamboi. 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 Congo Central oi. Congo Central oi. Congo Central oi. Banzangui. 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 Eui. Embazi. Burungakui. Yangalana. Esemobe. Kiesi hoga kiesi kui. Chai hoga chai kui. Na komata mwana pe muli mon centre. Topesi merci. Soki oke isika oke komona bato bazana esengo. Tomi pesa na esengo wana elakisike tata muli mon centre azali wana. Azali azali te. Yo sali wana yomoko. Yomoko sali. Yomoko sa pesa tata muli mon centre. Toyibi ke bango misato bazali awa. Bazali. Siku nayo maeseni ya kuleka makasi wapi yangu? Merci. Ya solo tuachie mde pumboe. Na kumwa tata mwana pe tata mwalimu santo. Tolana ki matei na biso. Tobomba tosa elapo mukorona tobika. Na mibeko watangi
Yosolo ndenge tata Nzambe alobaki na koko Abraham. Famille na yo bakokota bowumbu na Egypte. Pe bakotaka bowumbu na Egypte. Mpona nini Egypte? Kuna masumu ezalaki te, ezalaki nango. Mabembe ezalaki nango. Bakende koyekola. Oyo nyonso basalaki kuna tata Nzambe alobaka na bango bokosala 400 ans. 400 ans ntango ekokaki bamoni neti eloko moko te koyimayima nde eyaki. Soki basalaki 430 ans mpona Moïse. Moïse nde abimisaki bango na Egypte na bowumbu. Kasi Nzambe atali ke Egypte pe bato mabe bazali, masumu mpe ezali, bato oyo po ete balonga nde apesi mibeko nzomo. Bongo mpe bongo te. Yango batangelaka biso ye moko tata Nzambe akomaki yango na molimo. Mabanga mibale apesaki na Moïse. Yango batangelaka biso ntango nyonso. Toye mpe na Lingomba mpe apesaki mibeko ndenge bakonsaki programme. Na oyo tosala te, na oyo tolia te, oyo tomela te, ebakisi ete Lingomba po evanda. Soki tomisa mibeko Lingomba ekokufa. Tata Kumakoka kozwila biso exemple Lingomba ya Mormon ezalaki makati ekufa be ekufa te. Sika totelema ya biso pe ekufa tobatela nini. Soki okwei babimisi yo sala makasi okwei libela te ozonga. Mibeko bapesa yango etumbu. Soki balobi 3 mois, 6 mois, 6 mois nde ozongi. Kasi soki okokisi 3 fois wana ekomi pasi na bapaster. Lelo tozongi be tozongi te. Elakisi ke totelama libela toyokani oyo ezali 4e génération. Génération ya liboso tolongaka te, ya mibale mpe tolongaki te, ya misato tolongaki te, ya mine ya suka nayebi te, ya mitano ezalaka sika nde tokobatela nde ya wana. Basile de temps elandi komonana. Bilembo oyo nkolo Yesu alobelaki ayebisi bayekoli epai tozokende pasi ekozala, bitumba ekozala, kowela na bokonzi ezali ekozala, mabele ekoningana, mai makotonda. Za tata moko mama moko mweko yokani ekozala te. Elakisi ke koya ya mwana moto ekomi pene. Bon koya ya mwana moto yokuta yo mibeko ezali te. Okosala nini? Nzambe amonaki ete abebisaka mokili na mbula. Bule betaka butu moi mai matondaka bato bakufaki. Me ya mbala oyo
Mbule kubeta te. Yangwane kuzala ndenge nini? Ya mbalo ya moto. Asio ebetaka liboso bakufi solo emataki likolo. Ya monte sikoyo ya moto. Bula moto position ozala na ndako. Ozala na libanda okimeli wapi? Moto wana eyebaka ndako te. Eyebaka esika te. Nyonso ebebi. Ya olingo alobaka tosimba mibeko po mokolo wana pasi wana yela biso te. Ilobami mpe na jeteki ndenge bayembaka nzembo nabatelaki bino na nini nabatelaki biso na mopepe embalo ya na nini yembo na nzembo wana soki elobini bino moko bato boyembaka nzembo wana. Dirigeants, mangez, buvez. Bango bosingi bosisi bino bobeti nzembo. Merci, je te quitte. Dirigeant,
toujours lia toujours komela mais kanisa tolanda nzembo malgré eza na français. Merci, dirigeant. Là, j'étais qui de l'année Banzembo. Tozoli katana ngomba. Mais makambo misat batata batikela kibiso. Yango photo sale la kata nyonso. Bolingo mibeko pe misala. Batango bazana esengo. Biso petoye tozana esengo. Likambo toza kolanda banzangu ya Mpemba 1913 tata Diswemi basololaki likambo na likambo wana tata Diswemi apesaki mabele na ye na tata Kimbangu tala nano 1913 est-ce que tozalaki ngai moko ndenge nge kutu lobi kaka « 1913 na 50 ekokan Wande bandana wande suka alfa pe omega. Wana ndenge nini bobenga la ndoki. Na 51, Papa Kimbangu. Et pardon, na 1913. Na 51, Tata Kiangani. Et Sili. Tangu bakangi na mbanza ngumu. Azali koya na nzela. Akomi na boko kilumu. Bango na bango kaka na Mpemba. Mundela lobi tolala. Papa Kimbangu lobi te tokende.
Mondele a discuté, non, Otola. Tata Kimbangu Rebagintina, Balekana. Pour battre déjà Babonga Makige, Papa Kimbangu Azoya Nanzela, Bakangi na Mondele. Kanda Salaki Batuana, Baboma Kina Zama, Nabinduki na Bango. Papa Kimbangu Lobite, Ikambo Yubabe Bisayamote. Quand on continue. Sikoyo atomi ere nini yo mapisi ere mo izongi na midi sike place wana ezana elemo ezali me ezali te na mabele ya banani ola turani yango biso pe eske boboya biso tosala be tosala te tolamuki be tolamuki te esika nzambe alakisaka makambo bien ezalaka wana yango tozoyoka o alali na mbanzambo o alekani baplace makambo ezali totelemaka mbanzango makambo ebele kombo ya kala Tisville azalaki mondele ye atikala te me bana na ye soki luki tokoki komona surtout bakoko na ye bazali tosa mpe ezalaka na bango baya awa bayo kobongisa banzango malamu to mabe babi histoire wana bien bamindele babandi koyaka moko lobi tozalaki na bango oyo bazwaki invitation baza koya na nkamba lelo soki 10 ekolanda oyo bayaki déjà 17 ela soki bakozala ebele bango bakokota lobi dimanche lundi de fête tokozala bango kuna tosepeli be tosepeli te yango nga nalobaka naza susu na maloba te bango bato bazoya baya koloba epa na biso pamba te bango nde bakangaki tata Simon Kimbangu histoire eza na bango biso tosali mise tozosenga bango badocument nyonso bapesa biso yango eyabita na Belgique ezali na France ezali na Suède ezali presque partout en Amérique ezali donc biso tozalaka kaka ya mingi nde eza epa na bango soki nabengaki bamusicien 6 juin baya ebele envahissement ntango ezalaki esikoyo po ete babeta oyo nyonso panzana bazonga mpe bazonga te naloba bamosusu balingi te naloba no tata mwanda vele na vova oyo balingi naloba lakisa na kosapi Banda balakisi misapi bon tolobi boye papa moi azali be azali te
Ceux qui ont allé à tout ça. Tata Maya Jocelyn en passant est le responsable de la JAX. Tata Maya Yakamba. Yem Tokolo la Kolobate. Ajax, c'est l'association de la mobilisation jeune. Banani Badingara Yulu Sénégal, l'accent à l'issue. Les jeunes de la dimension d'aspect simple de Kamba, qui nous dit là, Bazungu du Jenu Séléni, Baou, Bampanzukuba, Bazunga, Tata Mayamona, Yano Kutuadisa. Merci, merci. À mon avis, hein? Tata Mayamona, c'est le responsable de la JAX. La JAX, c'est l'association des jeunes de la Bibliothèque de Saint-Sainte, créée par Papa Kisoloki Lukelo, mon modèle politique. Dieu le Père, le Dieu juge, le fort, donc Charles. Ah, la camion. Il est aussi le responsable de tout ce qui est transport, mécanique. On est en Banzangongo, mes amis, en partance pour Kamba, en provenance de Kinshasa. Sa divinité nous donne son oracle ici, en Banzangongo. Le temps d'attente, c'est juste l'arrivée du Papa Mayamona, comme on m'appelle pas Maya, le responsable de la JAX. Siko bakami Papa Kimbao, la famille, leki ya Papa Kuye la Tata Meza, Kangi, Koko Kinzembo Bakangi, Ye Mutaboko la Tata Kimbao, wana Mama Kulutu. Tango baye awa paselika kimingi, Tata Meza akufi. Place bakuna ki Tata Meza. Bino batambanda wo. Boye bi place yango be boye bi honte. Boye bite. Kaluzeiko. Kalwakalako. Place wana yebani. Webi beko eza wana ya leta. Meto senga wapesa biso place wana. Otango akufaki miracle eleka kimingi. Ya wana leta zwaki mesire. Place wana bango moko babongisa kia. Mais tukoni na tango ya suka. To récupérer te. Nyonso wana Mbanzangongo. Kaka bino. Wana pamoli te. Mama Monga pe kaka bandibo Et pas wapi. Ah, bayebi déjà. Kaka Mazaro. Bongo atiraka ndeke ange. Ndibu bendi bute. Boyebi histoire wana. Mazaro boye. Apika ka
Tawa moni fumalowa soyi police. Na yeba kite njokande yazaki ange. Ali misipe liwa emonani. Donc, kola kufaki elakisiki liwa Nzambe ali misaki. Elingi ozala lokola tata mfufu. Tata mfufu na lukaya abotoaki banzombo ya tata Kimbako. Mwasi na ye atalambi ngombe mbisha mai to nini. Nini kaka zo yoka na monoko. Nzombo Memi kondu nzombo we. Memi ndonda nzombo we. Wana pas déplacé. Et à 5 volumes, c'est dans mon côté, on a pu voir Fumalon. Puis en a 63 bien 64. Ayako Kufane. Tumbo ya Nzambe za la passe. Ya Mungu amonike mokili na sali mapi. Akena nzete amidi mbiki. Akufilata wakwe na mabele alamuki. Obie msubu mutomoni kaka alamuki naye. Kasuki asengi bolimbi na papa akiripela. Donc balimbi saki. Est-ce que biso pe na masubu bakolimbi sa biso? Préparez le micro et attends. Mama Louise, natongo akeye mai atoki mai. Abado ozo wana kamba. Ikamoni na kutana na onakacha Yerusalemi. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa ndengo pesi biso maloba. Ndenge toyebeli na histoire ya papa Simon Kimbangu avant botama bilembo minene monanaki. Kuna na mbanza Kongo ndenge toyebi mama Kimba vita pikolaka. Menankamba na 1887 avant papa Simon Kimbangu abotama ndenge toyebeli na bamboka bamama balamukaka tongo bakendaka mai. Mama Louise mukolo wana alamukaka tongo ake mai otoka mai na ba instrument o babengaka mvungu. Oye bien biso nyonso triche tongo makasi pena à 5 heures au moins akitaka déjà mai atoki mai abandi komata tanga ye kokoma esika juste carte d'Afrique epimi na nkamba akutani na moto abimeli liboso me moto yango alataka pembe pembe. Elongo mutu wana lakisaka atie musapi na krishi oyo mama Louise amemaka. Krishi wana ekweli na se epanzani me mai etikali suspendi na motu. Après alakisi musapi na krishi oyo ekweyaka ezongi susu na motu ya mama Louise. Nde motu wana ayebisi mama Louise omoni elembo oyo nga nasali bana yo na ndako na bino mutu ya munene akobotama makambo oyo yo moni
bomba yango parce que sango ya mutu wana ekotambola mokili mobimba. Mama Louise kolenga ezwaki ye makasi. Alongo yana yeti na ndako na kolenga na ye. Aye kokuta tata kuyela atikaki na mbetu azana no ya kolala. Alamusi ye na kolenga wana. Ayebisi etala makambo nga na moni. Tata kuyela mbala moko petanga sutuki alobi. Ngai pe na loti ndoto. Aye koyebisa ngate mutu moka so mwana moka kobotama me mwana wana kozala mutu munene sango na ye ekotambola mokili mobimba. Voilà papa likambo esalamaka avant kobotama ya papa Simon Kimbangu na 1887. 1800. Merci papa. Toyoki bien toyoki te. Gaspora za mutuna. Ukamba ezali boni. Tata Kimbangu abotama wapi? Akangama wapi? Azonga wapi? Biso tozo kankamba de. Pa place mosusu pe balobi nkamba ezali kakawa. Ezali bongo? Fumambanza abakende. Atoni biso. Chaise ya bakatolike ezali wapi? Ya baprotestant ezali wapi? Na wapi? Amérique na Arabie Saoudite. Bongo ya bakimbangiste ezali wapi? Mingi toyebi ke tozali kotonga Yerusalemi. Pe baza koloba kaka mbongo nkamba po papa azokende alobi awa botikala kotonga Yerusalemi. Bongo bia bongo te. Est-ce que bolingi to raté? Tosoki tobongisi te likambo na biso ekokende na bapaya. Ekende nango na bapaya. Tosala makasi pe tosala makasi pe. Soki ekende na bapaya bokoki longo na mpembe kotonga mate. Papa Dina endetere ndibu Kimbangismo ye bana papa Simon Kimbangu Kianganyo ye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Tata Simon Kimbangu ezali yo. Papa Dangenda Kuntima ezali yo. Papa Simon Kimbangu Kiangani pe ezali yo. Kimbangismo ye na nzoto ya papa Dangenda Kuntima ozali koloba boye to sala makasi to senga bolimbisi to lata saki soki to sengi bolimbisi balinga te to kolonga eloko yo papa to ebike kokende epai mosusu te. Ba signe de temps, parmi les signes de temps to moni ndenge olobi bana na ngai nyonso bozoka elingo loba obwaki filet ya récupération po biso to sepela Kimbangiso ye biso batu tondima yo
tolobi direction na biso ezali nkamba. Satana nde aluka direction na ye. Kimaismo ye. Biso tozana simana yo. Kaka eloko tosengi pesa biso santé ya bolimo. Toyeba kososola mabe na malamu. Po Satana zokosa biso mingi. Kimaismo ye. Eloko na biso ekokende pa ite. Kibukonzi oyo ya Jacob. Tango na Yesu sini. Sikoyo eza tango ya Esau mutu mwino. Mutu mwino ye. Tata ebeto buna tu zaidi. Fula kaka fina fisidi muna kiese kia kulu. Fula kaka. Kimayizo ye. Ngampemba, empemba, utuvane mvwinu. Bana dipita vuvila kuna. Embongo nkatu kanisa ntota. Fila. Patunga mpemba. Kimayizo ye. E papa tupemene fioti. Nge tutalangi dila wafula. Kiata yena anibu ewu. Zi audio zi saki di finga na kusaki di nuara kusini. Kimagizo ye. Atamoki eta atandina kwa mulomba vraiment kwa Faki atamoki ye koningana. Biso. Faki pardon avec l'autorisation à papa. Avec l'autorisation à papa. Atamoki ye koningana. Faki s'il vous plaît. Faki s'il vous plaît. D'abord d'abord. Atamo kile koningana lokuta. Kimagizo ye. Tata dirija Sanzaki. Eye no pelo kembre. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourments, tous derrière merci sa divinité, par la nuit sur Radio Télévision qui manque dans le monde entier. Sa divinité, le Père, Esprit Saint, le Saint-Esprit, mes chers amis, nous sommes ici en live. Léger diffré, s'il vous plaît, de Mbanzangungu, où sa divinité nous dispose cet oracle aujourd'hui. Là, vous avez vu notre responsable du Mandombe, le DG du Mandombe, le révérend Dimna Ndomanuele, qui a, sous l'ordre de sa divinité, il a sollicité auprès des séraphins, c'est-à-dire la ceinture de sa divinité, la fanfare kimongiste, les artistes faits par les artistes kimongistes, Faki, la fanfare donc, qui exécute ce chant, quels que soient les tourments, quelles que soient les difficultés, nous tous derrière sa divinité, car c'est lui qui tient le spectre sacré. Nkawalu lendo kana moko manienina kavena wanka kako yani yinka kakimbangu yani yinka kakimbangu yani
bien. Ingaka Kimangwe. Voilà. Donc voilà, là donc c'est la fanfare kimbangiste. Nous on donne, quelles que soient les difficultés, quelle que soit cette divinité vient de faire état de ce qui se passe dans les niveaux, au niveau des 3W, les audios qui passent. Il y a beaucoup de choses. Il y a qui sont perdus, qui sont perdus ici, il y en a qui sont plus où mettre la tête. Parce qu'ils écoutent quoi que ce soit. Mais nous devons être focus. Focus, c'est Nkamba. Focus, c'est la construction de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Nkamba est notre centre de gravité. Sans Nkamba, on n'est rien, mes amis. Donc nous levons tous les jours. Toi, on va ne pas Simon Kimbangu. Toi, croyant en Tata Kimbangu Kiangani. Chaque fois que tu lèves, tous les jours, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu m'a disposé le souffle de vie. Qu'est-ce que je fais pour Nkamba aujourd'hui? Telle est la question que je dois se poser au quotidien pour qu'une nouvelle solution. Suivant. Awa lokola loyembo bakati faki tokolanda maloba ndenge nezali kolanda. Aya solo mbanzangungu tuwe kutelema na makambo wana ya malamu bongo beba wote. Awa tu démarrer Pemba tulingi pe tu démarrer Pioka kurai kuuta kuna ekoya na Pemba tukola tobandi kosala misala tuzana ba ingénieur oyo bakobanda Pioka pe ba Congo to batu mwindo babeto malamu. Donc tout ça la makasi ceux qui toujours telama awa 1913 et lelo tobandi misala nzambe soki asepeli biso tokozwa nini mapamboli eloko mosusu ezopesa ngai esengo bandimbu nyonso bazali na Europe bozali koyokana nga mpe nabengaka bango bango mpe balobi bakolemba te soki bazwi babanda kotinda nga nasengaki liboso badortoir ya batata ya bamama na bajeune bango mpe balobi d'accord po bato oyo babanda kokende kuna soki bakozonga te balale na bango soki mpe bakosala bajour ebele bavandi na bango mabeto malamu papa me biso banso oyo atangami kimbangisi miso na ye na Nkamba tolandi bien ndenge baexplike biso mama Louise auti na mai amati ntango atelemi amoi tata moko ye mosapi ya pamba epanzani me mai ekoyi te na mosapi kaka azongisi mpe ezongi 6 juin envoyement ezalaka alors bapapa bapesa programme ya musicien me bamosusu maloba mabe baza kolinga koya susu na Nkamba te me toyebi ke eza obligatoire to bana balakisa bino likambo moko ata baza koloba ke maire Kinshasa oui papa Kimbangu alobaka ke papa Kisoloke fuma long fuma mbanza bino bakoki koni ata Kinshasa te eza lokola Sodome na Gomora etango mutation eyaki na papa ya ngenda alobi me papa yo olobaki na Kinshasa te ya olobi te bana na nga baza kola bongo wana mbanza ko bana papa Kimbangu bazali te bazali wapi bango iso yeyo yango papa avandela na Kinshasa po evanda kimia mais na 5 mois alobaka mpe na bamusicien tata Antoine Masala na tata moko
Papa lobi suki ngai na ye kozonga na nkamba bino bokozala wapi oh biso tokolanda yo nakaya na nkamba mais suka nango papa lobi na bango ah lelo bokobima bochange na bino bokoya susu nkamba te ezomonana bandimaki bakoyembe bazomonana te mais chaise ezali wapi ye na nkamba papa makambo ezali ebele tobanda kolakisa moke po nzambe soki alobi ezali nini Mobeko. Mobeko. Oracle. Ifo tosalela soki tosali te tokorate makambo mingi omona eleki emonani te yango tozoforce biso bandimi oyo tozokolandela nyonso botonga totongi yango sika memorial tokotonga bien tokotonga te lobi pioka tokotonga bien tokotonga te aéroport tokotonga bien tokotonga te lelo leta asalisi biso nzela oyo bayelaka na makolo eza kotongama elakisi ke liloba ya nzambe ata ewumeli ekosala nini ekosalema bolimbisa biso tozwi bino ntango mingi eleki eza moke Lobanda yo nzambe mwana muso. to elakisi ke mosala ya tata nzambe eza ya lifuti nango eske biso tozala lifuti ya mokili mpe ya likolo voilà tozolanda na misala ya tata nzambe lifuti ya likolo elakisi ke makambo tozosalela nzambe aza kotinda ye moko ayebi nde yango wana tozosenga tozala makasi na nyonso ezosengama na nkamba mpo misala etambola mpo na bongo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata wa mosaka amen. Kongo Central oye! Mbanza Mungu oye! Toyoki te! Tosepeli te! Bika tutonda mbinga nzambi ya moyo nkinwa ezulu mukungwa seye mwana tata mwanda bila mukungwa seye ye mwana ye tata mwanda velela Mon très cher ami, si tu es encore endormi, le moment est venu de te lever, car le chef, le patron de tout ce qui est œuvre est là, est arrivé. Venez le voir, on va le voir de visu. Il s'appelle Papa Simon Kimbangu, le voilà. Telle est les paroles de ceux qui ont entonné les séraphins de Kimbangu, les musiciens de Papa Kimbanguiste. Mon très cher ami, tu es encore endormi. Il est plus que jamais nécessaire de te lever. Lève-toi, viens voir le patron de toutes les œuvres, le patron de tout ce qui est œuvre, ouvrage. Pour moi, salut, donc le travail. L'ouvrage, il est là, le voilà, sa divinité. Tata Nkotulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Yani Yinkaka, c'est lui le grand-père. Yani, voilà le Kakimbangu, Kakimbangu Yani Ndondo. Votre fils n'est pas diam de Dieu, mais il ne faut pas qu'il mène au coin. Diam de pas si vous la biga na bagisa ko no na tira ko Yani Yinkaka Kimbangu, ne tanga bo Tata Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah. Tata Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah.
Tata Simon Kimongani, oye, Tata Simon Kimongani, Mwana Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, yani yinkaka, Kimbangwe. Mes chers amis, on est à Mbanzangungu. La langue naturelle de Mbanzangungu, c'est le Kikongo. Comme on dit le Kindibu, mais la version Nibu, il reste Kikongo. Ici, mes chers amis, permettez-moi de vous permettre de me disposer pour vous afin de vous étayer ce qui s'est passé en cette matinée du 6 juillet. Le 6 juillet, dans le cadre du Kimbangumuna, on est le deuxième jour du mois de Sivu. Nous venons de terminer le mois de Luanza. Suivons d'abord pas dire le mois de Noël. Non, mais c'est mes confrères qui parlent. Donc, il est pour moi, c'est pas grave. Donc, ici, maman responsable Ayasuka Zalite Molandi. Voilà. Donc, voilà, c'est le mot de travail de ce qu'on appelle l'émulation collective, l'émulation pour ce qu'on appelle l'impôt volontaire, le Ntinsani. Ici, en Occident, on nous impose, à partir de ton effort au quotidien, l'État te retire de l'argent automatiquement d'une manière imposée. Mais ici, notre impôt, le Ntinsani, c'est un impôt volontaire. Ton cœur a réagi. Kuntima Diangenda. Papa Simon Kimbangu te parle dans son cœur. Kuntima Diangenda. Tu dis, mais tiens, je dois contribuer. Car telles sont les recommandations du Christ et Jésus. Papa Dialungana, il avait dit que moi je pars. Mais il ne vaut plus que jamais nécessaire pour vous de construire une kamba. Et bien, une kamba, nous la construisons à travers notre contribution. Putain, chacun, tu as 1 euro, 2 euros, 10 euros, 50 euros, 60 euros, 20 euros, 2000 $. 2000 euros, tu apportes ta contribution, c'est ce qu'on appelle la construction d'un kamba de Jérusalem. Je disais tantôt que donc aujourd'hui, sa divinité vient de nous remettre à disposition son oracle qui fait force de loi, parce que son propos fait force de loi. Son propos fait force de loi. Ici, il est stipulé quoi? Il a signifié surtout pour ce qui est de l'importance de construire la construction d'un kamba. Vous savez qu'il était à Kinshasa où il a été cherché de quoi pour construire une kamba, mais là, à Mbanzangungu, vous savez qu'il y a eu un événement, il y a eu la décision 48, celle qui consistait à rappeler tous ces enfants qui étaient égarés, qui étaient plus en ordre avec les sciences spirituelles, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce que oui, c'est pas ce mot qui me manque. Et donc, la maison de grâce continue à s'impliquer, à s'appliquer aujourd'hui. Il demande, là, demain, après-demain, ça sera le festin du 8 juillet. Il a dit, il va parler, il va dire son mot. Son mot, c'est son propos fait force de loi. Ainsi, mes chers amis, Papa Simon Kimbangu, parlons de la chronologie. Aujourd'hui, on est le deuxième jour dans le Kimbangumuna, le deuxième jour du mois de Sivu. C'est l'été là-bas en Afrique, c'est l'été, la saison sèche. Donc, nous, si vous tenez dans Ngonde, Sivu, il fait un peu frais. Mazangungu, d'ailleurs, c'est une commune assez particulière parce qu'il fait frais là-bas. Hein. Bref, et donc, sa divinité a émis un oracle et il a insisté sur ce mystère de Mpemba. Mpemba, Papa Kimbangu rentre il vient d'être appréhendé à Kamba pour être amené à Kambanzongo pour être jugé. Mais en route, il avait arrêté parce que les gens avaient un mauvais. Dans la nuit qui faisait du 12 au 13, les gens avaient des intentions de faire des choses inappropriées concernant les ennemis qui étaient venus arriver par Simon Kimbangu. Mais comme sa volonté, il avait arrêté le temps, il avait revenir le temps de 18h à midi. Et ça avait permis que le cortège d'arrestation de Simon Kimbangu puisse continuer et non passer la nuit à Mpemba. Et c'est donc c'est un territoire assez spécial. Et cela on demande tous les Papa Simon Kimbangu l'a sifflé d'ailleurs. À tout Papa Eddy, mon confrère d'Aratelki, Papa Eddy Zolandonga, merci pour ce que tu fais. Continue Papa Simon Kimbangu vous a jeté les fleurs. Continuez pour ce qui est la construction de Mpemba, les dortoirs. Vous avez commencé ainsi dessus. Hein, nous en tant que communicants, nous allons continuer toujours à vous disposer notre matière pour voir qu'on accompagne pour cela. Donc mes chers amis, les Bessimba Zangungu,
Papa Zayobi, là où tu es là-bas à Paris, Papa Zayobi, là où tu es là-bas en Allemagne, tous les Ngungwa, tous les Mbanzangungoua, nous tous nous faisons partie parce que mon épouse est de Mbanzangungu. Et si donc, nous sommes venus par la relation sentimentale, maritale, mariale plutôt, et ben je suis de Mbanzangungu. D'ailleurs, donc, Mbanzangungu, c'est notre endroit, c'est à nous, et donc, nous devons contribuer pour que Mpemba, c'est un phénomène. Mpemba, c'est un phénomène extraordinaire parce que Patadi Soueme, c'est l'ami d'enfance en 1913. Papa Simon Kimbangu l'avait dit des choses, c'est un ami d'enfance. Il dit que moi, quand je reviendrai, et c'est là, c'est le mystère de la réincarnation de Papa Simon Kimbangu en sa divinité. Papa Simon Kimbangu, il est revenu aujourd'hui. On dit que c'est lui le grand-père. Et donc, Papa Nisoueme, c'est lui qui était le témoin de ces échanges entre Papa Simon Kimbangu et son retour, tout jeune qu'il était, et il est venu nous voir, vous connaissez l'histoire. Et donc, voilà, on ne peut pas ces moments sans foutre longtemps. On est le samedi, demain, on sera le 7, c'est un jour sacré, alors l'église, et le lendemain, le lundi, ce sera la grande fête, la grande fête. Papa Kimbangu a pour s'inviter en Kamba là-bas, et il dirait des choses aussi entre temps. Le 8 juillet, date à laquelle nous célébrons le départ de Papa Diangenda Kontima, et nous aurons l'occasion d'y revenir parce qu'on a des choses à dire à ce propos. Et donc, Papa, c'est mon merci, une fois de plus, soit qu'il longtemps. Merci à vous qui ont suivi. Je vois Papa Alphonse Maloulou, Maman Chloé Manzenza et consorts pour ceux qui suivent ce live plus tard. À bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end de samedi 6 juillet. Depuis hier, nous sommes rentrés le mois de Sivu. On est le deuxième jour de Sivu en lançant 3 le Kimbangu Muna. Parce que le Lord de Kimbangu, c'est le Kimbangu Muna. On est en lançant 3e de l'année depuis que le Kimbangu a été créé. Et, mais dans l'ordre grégorien, c'est Papa Grégor en 2024. Mais nous, on est en 103. Merci à vous. C'était votre communicant. Wenda Kubatele Dia Congo. Et la situation de Godi. Go, c'est aller en anglais, BMS, et dit le territoire où je suis revenu sur terre, le Congo français. Donc, Wenda Kubatele Dia Congo. À bientôt. Merci. Et je souhaite une très belle journée, sans oublier à ma chère épouse, Maman Anel Mouilou Dia Congo. Maman, là où tu es, merci pour ta présence. À bientôt. Au revoir. C'est tout le monde.